ba pompe ezate courant bien bino bokuti ya courant ezate courant ezate donc makama malonga na kisensu ezate donc koma ko komona ku malamu na ke na commune musuna ke vana ke na vana kisensu ngana bota mi pa na kisensu nazo kola kana kisensu makambo na nganyoso eza vraiment na kisensu donc ya makila yo lobela te donc nazaka na mobali te mais na yebi ke oyo bilanga oyo esunga nga makasi nazo sombela mbana nga nazo somba lipapa na nga nazo lia na tongo na meliti na pokwa na lefufu kasi eloko ya mabeli susu penza prince toko tia likolo te kovuza netu biso ngala uta ngamba kisensu soki bana ngambo bazobunda bana ngambo bayebi ke ngala uta kisensu baya kupanza suko biloko na nga ya kisensu ale bana kisensu pendanga ba mona bapanzi biloko mama ya kisensu ale bango bapanzi ya bana ya mbanza ale biso to sala ka bango kutu na moni boye po parce que na moni bana ngo bazaza te biso ko to insécurité za la vraiment makasi ya solo wana eza vraiment makasi so moni nga boye cheni lokola nga na ndima na sala bilanga pona boya na ngai mabe na boya na ngai mabe koto to comprendre te na komi na biso ya kisensu koto to vota ba député ba kenda ti lelo ba yakate ba yakuto ba kosa biso ba sala biso nzele lia mega ti lelo solution malongo ezwa mate to yebaka te est-ce kisensu izalaka na kati ya Kinshasa to ezala na kati ya Kinshasa te mateme nanga soko buki yango oke ko lamba ngo otia mbisi te kuna biso to zalaka bisusu te donc kaka donc peta ndengwana enzambe kitoko ndengwana matembele donc bana na biso bazokola kana matembele nazomona mama Rosette to pesa ne conseil kaka na baleki ne bazobomela biso ba commune ba quartier ils ont comme na ba niveau moko ya bien te ozo comprendre ba mal na nenga ma sécurité yango zomona conseil ezaka ki na baleki na biso en tout cas batika kikuluna ezo futelo te c'est mekutu senga ba kopesa yo ke okende kosala mutu maboki botola mutu okikata mutu lichette okata mutu lichette pour na Android peut-être ya 10 000 fois 20 000 30 000 bakangi okina boloko memi vina on a danger mama heureuse za bakoto non papa ebomanga ndako ekena na koma mofuteli oyoki yango mama lobi akomi mofuteli papa. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Bonjour chers internautes, ezali moko ya molobeli na bino Simplicita na kati ya émission ya découvert. Chaîne ya Top Africa News, ya mon boss Johnson Keto que je salue, Johnson Keto Vieux Mbembe, Tottenham Boys. Le lot ciblé qui plus mabele ya Kisenso. Mabele ya Kisenso. Pourquoi to ciblé qui mabele ya Kisenso? Toye na mabele ya Kisenso. To meka kotala ndenge ba vivara, to meka kotala réalité na bango ndenge ba mama ba balona ka ba ki bilanga na bango plus to yoka sango que bilanga Kisenso elesa ka bato ebele. Donc yangwana plus le lot ciblé qui Kisenso. Tozo kitanase ba réalité tout makamutu za na se to kitanase to faire vivre bino ndenge nini bato Kisenso ba vivaka. Ndeko Messi to kitamuke na se ozwa ilili na se na profiter pe notre boss Johnson Keto amona réalité ba mama Kisenso ndenge nini bazalaka ndenge nini ba vivara. And now for my next number, I'd like to return to the classics.
ndenge tolobaki awa topusani mwa liboso tomoni awa étendu eza déjà presque occupé bandako ezali namoni ndeko aza pembeni soki akoki ko permettre biso tosolani mwa muke. Bonjour ndeko. Bonjour. Nga kombo na nga Simplicita. Oza en direct na chaîne na biso kombo nango Top Africa News. Toza sur terrain awa na Kisenso. Toza na Kisenso eza bongo non? Yoza ya imoko ya Kisenso awa. Oui, toza sur terrain parce que toyoka ki mwa mingi à propos ya commune na biso ya Kisenso. Parce que nga pe naza ya Kisenso. Eza te que no biso toza ba mipa. Biso toza ba na mabele. Toyoka ki mwa makambo ebele à propos que yoka bana mabele balingi mosala te, balingi plus koluna, balingi plus koluka te. Donc façon de vie na bino ya Kisenso awa. Expliquez-nga nanu. Donc façon biso toyokela ngo eza ndenge musu yo moza sur place nde okoyeba ndenge nini ya koyebisa biso. Premièrement on se présenter et puis oui, merci vraiment. Ngai naza artiste comédien na kombo ya The Best Mbango. Et puis merci vraiment na question na yo, c'est vraiment très important. Omoni commune ya Kisenso eza de quoi commune nyonso. Neto ba commune limité, commune ya Lemba, donc za commune nyonso, commune yeba nde ba commune nyonso. Et puis nazonga muke na eloko lobi ya Kikuluna. Omoni Kuluna eza partout Kinshasa mobimba. Mais commune ya Kisenso eza commune oyo eza commune à valeur. Mais ce qui lelo izoloba mana makomba ba Kuluna par-ci par-là makambo ebele po yobi Kinshasa ya lelo. Siko tali en plus ba Kuluna ngo ba sala bazaka bano ba bota maka lobi. So tali neti mukolo aza peut-être na 25 à 40 ans ko bunda Kuluna te. Baza ba responsable bunda rati. Mais lelo so tali majorité bato ba sala makambo na bazaka bana miki. Oh non nous peut ba comprendre makambo ba sala ti. C'est ça. Balobi pe en plus yoka bino bolingi koluka te bolingi plus via facilité babi plus mbongo ya facilité eza plus ko botola ndia wana balobi ke Kuluna na Kisenso eza makasi neti mbula muke uti ko beta babi donc na moment mbula okoki ko bimate soka na mbula bimika muke okuta na bango na nzela expliquer nga non to so comprendre te o moni ndeti likambu ya ko botola eza likambu oyo eza kana Kisenso te likambu ko botola eza partout. OK eza partout en plus nazonga mwa muke omoni vie à mutu eza mutu yo moko nanu il faut ba ko saisir opportunité il faut yo moko nanu yeba ngana za nani na ndeti ngabo na artiste na vivre na monde ya art parce que yebisa ngana azwa tandingi na ki no saki Kuluna na azwa tani na tema na balabana comme à niveau ya botola mutu téléphone c'est que mutu akoma dana likanisi ya botola mutu c'est kaza mutu ayebi ko lukate aza mutu azana sagesse et intelligence te. Bon. Côté mususu neti yo depuis oza koto dans nano vivant en live te ou ba botola chombo to ngolo babongo. Bon, o moni ko botola kutu trop dit to kutana na bato. To za bato. To kutana poko za pota mola minuit, heure mo tardif. O kutana pena bato mabe. Eza bato mabe musuko kutana bango pe so yebo solo ba bikisi yo. Eza teke mutu nyonso na vie ba botola ke to basala ke mabe. Mutu na mutu akufa na lisumu na ye. Ozo comprendre? Pona koloba pena clair na commune Kisenso Kuluna bien sûr ezali net ba commune non ezali vie sociale ezala mutu na mutu o azo sala makamu na ye na vie na ye net to mona ba commune so ba prêtre baza Kisenso ba prêtre baza ba nerombongo baza na kati ya Kisenso do lingolo ba nerombongo vana na Kisenso oh mais nerombongo aza mona Kisenso ba frère na biso oyo nani José Nzita ba lor mbongo baza ba artiste o baza bana ba botami na kati ya Kisenso preuve nan bina filé ye monano bina filé aza mona Kisenso oh tout Kisenso yebi ozo comprendre c'est-à-dire vie oyo tozo mener lelo eza monde na monde tozo memaka vie na ndenge na ye. Bon côté mususu oza na raison to boité mais façon ozo le bon c'est comme si neti baza bana Kisenso to boité baza bana mabele mais bango l'air neti masolo simbi alongwa Kisenso ba tout cité na bongo actuellement baza na Kisenso bavana na Kisenso. Bon ko sala déplacement na commune na yo wana eza na role banene eza nature ya mutu ndeti na koloba ndenge oza bovai na commune na yo so lelo nzamba pamboli ozaka na commune na ote mais fierté ezaki na commune nga peut-être ya Lemba peut-être Kisenso ilingelo bateke so lelo na lungwe na Kisenso na bosa na commune na Kisenso jamais que soit mabeza ndenge nini na ozaka na mabele nanga mais to pesa ne conseil kaka na baleki ne bazo bomela biso ba commune ba quartier izokoma ba na ba niveau moko ya bien te ozo comprendre ba mal na ndenge ma sécurité
yango ozomona conseil ezaka ki na baleki na biso en tout cas batika kikuluna ezofutelo te c'est mekutu senga bakopesa yo ke okende kosala mutu mabe okibotola mutu okikata mutu lichette okata mutu lichette pour na Android peut-être ya 10 000 fois to 20 000 to 30 000 bakangi okina boloko memi vie na on danger babi yoka ceux qui te sengi bapesa raté tant mieux gato botola auto soulever pe sujet mon lobby que solara bien na bango donc et comme un système que au solo la bien ou au pesa non comprendre expliquer biso non bien au moni lelo neto comment vivre biso ba jeune ndeti kama kikuluna eza commune nyonso ba commune suivant na Kinshasa ba commune nyonso to ebebi on se comprendre le les commune moroté oyebisanga okebo aux à l'aise aux akaka ma à l'aise ba oyebiso ki ah mikolo ekirwane kiro ba bomana fort so tu ba wela kani loko ba welelaka e baniti c'est que lelo na vie biso ba jeune to comment otambola il faut yeba na quartier yozokota il faut yeba pe quartier na koti erni na robima erni pour ko caler ezokiper les souté. OK. Vous comprenez? Donc ba refilo na ba ndenge mo batalia waza muta commune boy. To filer o mona ka ngaba na makala. E kangama mozo mona ngambo na ngambo ko to ba bomana. Elo ba welaka e ba na kati. Vous comprenez? Ce que yebisa ngamuta bongo so alungwe na commune ya vanda ka ke commune mususu asali mabe. OK. Ezaka ko komibatela kaka vina yo moko mutu. OK. C'est ça. OK, merci beaucoup. Na sepeli makasi na temps au Pesibiso. Olbaki comme artiste hein? The best to sepeli mingi. Donc chaîne na biso eza Top Africa News. Donc ce que Rolanda biso en direct et ça la bien. Je profite aussi pour saluer mon boss Johnson Keto, le garant de la nation, le vieux Mbembe. Je vous salue là où vous êtes. Donc bozo mona tozana mabele to donc tozo kita tozo tambola sur terrain to la sabino makambo ebele o passa na kisenso bino mo bomona réalité ndenge batu ba vivara awa donc réalité vraiment ya kisenso ba jeune kisenso ba maman donc ndenge ba vivara awa donc bino mo bomona tozana mutu azo kama solo donc capitaine masuwa ye moko Messi Bokanga kumba biso bo mbote mama nga komona nga Simplicita na monio c'est comme si pe ozamona mabele oui na botami na kisenso dans okola kana kisenso dans naza vraiment na kisenso. OK, j'aimerais plus se présenter na nous, se présenter comment non comment on a senti la baronne, je suis artiste et comédienne. OK, na groupe ni mama na groupe ya Papa Lague. Papa Lague oui. Na monio posa Lagis hein oui, on va plein de tournage. Bon. Oui. OK, donc aux yeux na vraiment à pied levé c'est ça non? OK, maman plus biso chaîne ezali Top Africa News aux en direct na Top Africa News toza na mabele ya kisenso tozo parler plus to lingi plus to eba réalité ya bino koto na kisenso bo vivana ndenge ni na moni jeune fille qui toko lokola yo donc taille moro sophistiqué mais obimi na kisenso expliquer biso nanu ndenge nini oza ko se maintenir ti o maintenir ka taille na o maintenir ka ten na o mais obimi na kisenso eka musangai expliquer non donc mingo lobela ku teza tena so lobina banda ko loba wana soni moaete ya solo oui na soni to ebate so ba konza mboka ba sundola biso e soki ba député ba sundola biso to comprendre ngo te donc to vivre kana matembele ba mama bazolona ah yango to vivre na kango kisensu kuluna autorisé ndenge zalake ba jeune koto ba yokana kate avant ba uta ko violer ba fimo beka a ka bana kisensu ba kangeli ba kuluna ba violer bango donc to vivre ba citation moko okolobela te ya mabe makasi ba pompi ezate courant bien bino mo bokuti ya courant ezate donc makama malonga na kisensu ezate. Donc comme ko mona kumala munake na ngana commune musuna ke vana ke na vana kisenso ngana bota mi pa na kisenso nazo kola kana kisenso makambo na ngana nyonso za vraiment na kisenso donc ya makila yo lobela te mais ba condition de vivre na so comme ça na soni pour ezate ma ezate kolia bien te donc kulu na kutu kolobela te donc a so comme ka 22h 21h yeba kutu otambola te d'après ozaki lala no ka kuna koleka ku te po bokale yo bazo violer ba maman bazo violer biso ba jeune fille donc passe vraiment binomo bozo ba imoka bozo yo kandenge ndeko na biso amosi azoloba alobi ye baba okola mingi na matembele ndeko Messi filme biso na matembele
donc matembele ne wana yango ezosala na bapondu yango wana ezosala nzoto ya mama. Donc bana kisenso bozomona oyo toza na ndeko na biso ya mwasi aza pe artiste. Kisenso ebimisi batu minene, kisenso ebimisi batu ebele, mais toyebi te na kofinga te. Biso toza te apona kofinga, biso toza pona kolakisa ya mabe lobi babongisa, bakonzi ya mboka babongisa. Donc mama ye mo boyeki nde mama su député auto vota bozo sala nini, ba député auto vota bino boza mosungi na biso ya bana kisenso, mais eloko bosala ka a ezala raté. Ezala te to sukola ba condition mo ya bien te ba ma ya bien to sukola nango solo to la ba condition bien te, mais oui courant ezate ma ezate en tout cas boté la biso courant ezala vraiment bien ba pompe ekota to ko se retrouver vraiment makasi. Mais bana yoki yoka bazo bongisa la bino nzela monene kuna bo sepela te non non bongisa nzela ngo. Mais na moni lelo na zone na moni que c'est comme si ba géomètre ba leki wana ebité Combien de fois batu baya déjà ba bon sanzele simba akati babanda akaboye wana ben intimidation papa to ba combien de fois. OK, merci maman na sepeli makasi. OK, journée malamu, merci vraiment. Oui, tozana mabele ndeko na biso Messi amemi biso na tondu o abanda ko febe tondu o to uti ko lobela kaka sikoyo matembele o ezolesa batu. Dans nde bozomona betondu matembele o na moni oza mais matembele yango. Donc matembele yango ezolesa batu. Donc to solo na bango mo ba maman ndenge ni basalaka ndenge nini balonaka ndenge nini basala quantité ebele pona kolesa population. Matembele bozomona oyo yango etekamaka mingi na balemba na kisenso tina matete kaka ba matem kaka betondio bozomona. Mais kuna na ngamu nazomona ndeko na biso mobali, je préfère ndeko Messi o pousa na muke tozwa ndeko mobali ndenge azo eza pona na kepa ndeko mobali pona ko sola nae jeune lokola ye. Donc azana nous jeune, cela ne veut pas dire que musala nyonso ezaka kolona bilangeza ya ba mama ya ba tata, mais awa tozomona jeune. Bonjour ndeko. Oui, bonjour. Ndeko nga komona nga simplicita yo kombo nani? Nga komona nga Jimmy Soda Boga. Po yoki kombo Jimmy Soda Boga. Donc toza face ya Jimmy Soda Boga. Jimmy Soda Boga eza chaîne na Top Africa News, oza en direct na Top Africa News. To lingi juste toyeba musala ozo sala obandi ko sala onga ka mikolo to eza musala ya obanango kala. Expliquez biso nan toyeba nan. Musala oyo na bandango vraiment kala makasi. Eza musala o mama bokolinga, papa bokolinga na musala oyo. Biso koto na kisensu. Donc iso to sala bilanga te. Eloko musu ko sala te. Plupart na ba jeune ebele baza komi na biso kisensu bo musala ba pona eza kuluna. Kutu na moni boye po parce que na moni bana ngo bazaza te. Biso koto insécurité za la vraiment makasi. Ya solo wana. Eza vraiment makasi. So moni nga boye jeune lokola nga na ndima na sala bilanga. Pona boya na ngai mabe. Na boya na ngai mabe. Koto to comprendre te na komi na biso kisensu koto. To vota ba député ba kenda ti lelo ba yakate. Baya kuto ba kosa biso ba sala biso nzele lia mega ti lelo solution malongo zo marate. To yeba te est-ce kisensu izala kana kata kisasa to izala kata kisasa te. To yeba te ba konzambo na biso ba kipa komi na biso te désordre les premiers au 30 kuluna na kuluna surtout to ya kuluna na kisensu. Sona bina lobela ngo minute on habite sona ko mai tongo kilo nini ya kuluna o ekomi na biso ya kisensu. Souffrance eleki makasi. Pondenge to sabo ina komi na biso to sana ba difficulté ya makambo ebele, to na ba difficulté ya courant ya kana biso to benga ngo to système atindika chakal eye ekei. Ya solo wana. Biso moto pesa ngo kombo. Mais depuis bomone ko insister kuluna na comprendre. Awa baba soda bazate ba policier bazate pona kolanda bango to ndina comprendre expliquer non, expliquer non. Mokili ekoma ya ba américain na ba arabe. Ya solo wana. Biso koto mokili ekoma ba américain na ba arabe. Mais atozana kin aba américain na ebité, est-ce que aba américain bazali, est-ce que aba arabe bazana ebité? Ba kuluna ba chanda kombo na bana komi na biso egisenso moninga mwana kuna. Oui. Ndeko Messi, filmez na nous. Bato nyonso bana nga mwana koto ba yakate. Biso koto ba komisa biso ba américain, mais po ba lakisa biso langue ngo ya Amérique nde ba loba na anglais, ba lakisa biso te. Ba komisa biso ka ba américain ça le savoir, biso moko to comprendre te. Ya solo wana. Donc nde tozwa tozana kati ya mabele sko ya banani. Ba américain o ba benga ka ba américain, ba mo ba kuluna ba komisa ngo ba américain. Oui. Ba imboka bozoyoka. Donc
mon boss Johnson Keto mbalola rokoya dans trobeta na ka anglais fona ba anglais voilà le kitana kati mabela ba américain lo bango facilement anglais ba lo bakate kutu na likama ba soda lo biona nga biso ko to koma mona lokole koma copy na bango ba kuluna na ba soda ba koki kuluna sokisi mutu ka ba soda na bakangi esalika minute muke ba bimisi ka kuluna ngwana ya zongi ba mama koto bo mona be ba mama boy baleka lisuti ba mama bakenda misala na bango na osala bateka kama tembele ba pondu baleka kate donc nzele za la kate donc ngambo boy bayoka na tina koto ngambo wana kuna na koto bayoka na donc biso koto to alwa na ili to na ili ngambo to kenda te ngambo wana to kenda te ba kuluna batila biso frontière to ebite ba soda o batila biso ba succès to eza ba bamba lasi tout fait biso benga bango ba bamba lasi amela kana bango ba whisky wa ba vanda ka bazo mela ba whisky na bamba lasi wana mozo bimisa eza gromologie to loba expliquer biso na bamba lasi wana boss na biso neti boss Johnson Keto le vieux mbembe ayebi mona te expliquer biso lesi no nini bamba lasi ezali bato baza ba nyama ba soda oyo baza ba nyama bayebi makambo te ke ba osala comment possible yo za soda batio na donc batio po yo batela population na biloko na wana ba policier wana mi bingo na benga ba policier te biso ko to changa ba kombo ba policier to benga ba bambala courant to benga ngo tindika chakali donc ndengeza donc mokili biso ko to na kisenso kwata na kwata to commission le roi championnat Angleterre mukwa na mukwa soza botina sikalité ko réussirité tanga botina sikali na yango baimbo ka bozoyo ka nende kona biso a lobby donc conseil ezasko nini donc côté là en tant que jeune et le kozo sala nga na sepeni nango mais non c'est pas nga pe on akisanga ndenge nini zo sala pa le bleu même sunga pe na go ya pe na mabele pe na yo lo na mama tembele na lo ni matembele na nga lo bleu nga pe na kote ka matembele pona nini te eza musala lokola musala nyoso lokwa ne boss na nga Johnson Keto pesa nga musala mais opeza musala na okipe ko combiner pourquoi pas conseil eza nini na mupanzi na en tant que jeune expliquer biso non conseil na ko pesa muke na commune na biso na ko lobela mingi ba konzo ba olanda ngai bakonza mboka fo batalela biso na commune na biso et to ya kuluna balobaka to ya kuluna eza makasi comment possible kuluna sale loko akimi mais baye bakangi inosa ngane na bena beti 3 jours na kasho na yebe lokane na sabilanga boy mama na ngai aza témoin Solon bakanga ka awa na yebe loko te nini te basamisa ngate basesa 3 jours na kasho mais bato babundaka bakanga baza complice conseil nanga na kopesa mokonza mboka fo alandela ba policier na ye atiela biso na commune na Kisensu comment possible ba sous-set ezebelawa kulune bunda makasi ya makasi boye mais entona obinomo bata français obenga ngwentona étonnant donc bozo ka ndenge ndeko na biso a lobby donc makambo eza vraiment ebele et lora na sepeli na jeune lokola ye azosala musala mali alaxinga pe nazo azwa cours ya matembele neni wolo na matembele donc na calamité c'est aussi reportage na kozwa cours na matembele neni balonaka nazo nanu mama azo calculer betondu na ndenge ni na lonaki pe ndenge ni na kende koteka to sola mukena mbote mama mbote papa ngakomona ngandiko Simplice aux en direct na chaîne na biso Top Africa News bazolanda bayimboka bazolanda tozasko na kati ya mabela Kisenso momo yebisa biso no mukino réalité na bino ya ko vivre koto musala ndenge bosala ndenge nini tambola ndenge nini boteka ndenge nini do na so ba vraiment expliquer biso non ezala non ndenge ni mama en tout cas awa biso bilanga oyo se présenter en tout cas yo kombo nani mama kombo na mama Léa OK mama Léa OK na to sepeli ko yamba yo OK expliquer biso non mama ezana ndenge nini en tout cas biso awa omoni mabele oyo eza leta mutapesaka OK to sala kapo tangwa kala bana babelaka bakwashi babanda kotanga te OK mais tango awa ezalaka bandako ekundami leta ekopesa mbeko to ekozwa ba jardin to sala tozo sala pe to tangisi bana pe bazwi ma plan mais mbula oyo to sala kimate kununa na kununa tala nesinga na eja leta ena zoya nazo tala soki baninga bakiti to bakiti te bana kununa ko bunda soki babundi so bazo bunda basoda batela bi musika babeti masasi ale bakimi tango bakokima bana mibala bato o ba debuye ezala bana biso o ba sala bilanga akoyaka kakangiye omona nga mama mwana zo salela ngai okangiye ote kununa me bato babundi
bakimi mwana zo salela ngai mwana zo kundela po ayebike tika na sunga mama ya ngunga na zo tangela bango bakoya bakangi okobanda kolanda mwana soki bakena ye 50,000 80,000 o mwana no oyo kununa me ba abunda bakanga bango te bilanga oyo ezosunga so na teki mwa mukalalanga na so mama masango na lungi mandambu yo mwana oyo mema mwa Minerval yo mwana oyo mema kuna ozomona Siko mama ndanga na ba muke neti ndenge bosalaka boye parce que oza bilanga esenga eno somo koboka mwa mai kwa rosé bosala siko ndenge ni parce que na moni neti na ba bideo simbi ba bideo ba nini bosala ndeni pona mai mai ka tozwaka oyo terrasse oyo tozu ba rosoir tozo ko rosé tozo sala toza abila o sala te do biso boka nde to bundana soki na teki mwa mukala na sombi mwa rosoir na bandi ko sala na sombi mwa kongo na sombi mwa engrais chimique na bandi ko salela en tout cas koto toza na problème ya fumer pasi donc et puis ko tambola maintenant comme tel lokola pendant nzela penza ezate eza passe au mona mtu yako defo mwa mukala matembele une semaine banda kenda komi kelanda ka ilususu ya solo wa baimboka bozoyoka mtu ayeko defa mukala matembele olobi nini koma mama mama leya omone komi kelanda ka ilususu pesanga bombongo nanga na so mwa kisime soki ezalaki na oke banzele ezali penza na ko kanga kifunda nanga awa na mati na ona ko ke teka kata na bakomi na kati donc atuza na passe biloko ko salela et puis tokundamaka pona nini a partir bayaka ko panza prince na biso oyo tango ba panzi prince ba terrasse ba lekisaka koto po ebwaka kamai lokola ba salate allez kutu mwa oyo eloko yo kutela biso ana mbula pona ka biso moko ba mama to tiaka ba mbongo to pesi bana mibali ba fongoli ya omona mo entandi oyo ekundami te. OK mama nangana tuna muke olobi ke matembele bo arozango na mai terrasse est-ce que mai na terrasse eza mabete pona lobi ya msusu mwa ba micro mwa nini eza ya source eza ma ya source source ngo siko euta wapi uta likolo kuna na campus source ngo euta likolo na campus ngo muteke eza oma echola ke eza mabete o evanda ke sika moko. OK siko maman o expliquer biso bien te olobi mabele eza mabele ya lita siko ndesko bo sala rabwe bo futaka mo pako to ndenge nini expliquer biso en tout cas tango wana zala ke bilango ezokunda mate net ngande na zaboy taxi nanga ezala ndako na manda futa taxi carte nanga ipe ezali fiche nanga pe oya hotel de ville ezali mais banda penza bilanga on pe ndeke koma kiko kuna mana kunama mutoto wana futa taxi bataleta bayaka sute mais net nga biloko nanga na carte fiche na taxi nanga na futa ezala ndako malé mais bayaka sute po ba yebika kibilanga déjà et beba me biso boka tala ba viango mibali misale zate to tangisi bana misale zate yango to foxa ka ukebongisa kandamu boyoki ndenge mama Léa alobi ya futaka mikanda nae ya futaka mpako ezate que non ba pesa est gratuitement mama Léa soit tendu na osala te ya futaka afutaka yango pe bozomona boye etangisi bana eza bongo no mama Léa etangisi bana yango ebimisi bozomona batu misusu mwali tame komi mwa munene eza grâce ya matembele oyo donc mama Léa sko kota mupanzi na yo plus eza toza plus na besoin oyebisa biso conseil nini kopesa pona bana ya koto yo pona ba mama ya koto yo donc conseil en tant que maman qui sensu conseil zani en tout cas conseil tozo pesa boy bana oyo bazoke ko kataka bato bazoke ko yibaka bato batika parce que matembele oyo eza mbongo soki bayela bango neti biso neto za toluka bato basunga biso bana kudeme bana wana kudeme bakimi awa po soki bandika ko sala yoka o bato wana toyoka na kate moya salelo musala ezati mwana tango pe mwana okaka zo sala tango bana ba sala biwa bakimi mwana azana ye inosa zo debouye po azwa asala kudeme tango akoya basoda baye bakangi kununa ya omoni to komi na pasi awa ata ozana mwa 1000 francs na mwana tielo mai akoya te mwana na omoko longolela ndako aya ko sala jardin tozo banga boso bakangi mboko na kofuta na kozwa wapi pasi bana na biso bazokanga o basala makambo papa sur 20 bazokanga ta moko donc bana na biso ba innocent bangonde po soki bana ngo bazobunda babengi bango bayaka na kima bango babundila bango kuna likolo babeti basasi
bana ngota ba yoka bon basani Bakimi. bakimi ale bana oyo ba innocent akosala ke tikala bima na ngana kende bakangi donc yango mo to komi ko yoka pasi tozo bunda na misala biso tala age ebongi bana na biso atako batangi misala ngo bazwa te me baya ko edaka biso moye baya ezate po bikanga kanga papa bikanga kanga toana kimia te bikanga kanga bano bazenos neti mwana ona 3 jours na kasho siko pona ko yane bona bilanga na ko banga ke bakekanga ye lususu ata lobi ke te aza te mama kununa mama pasi yango tuzala ngwa pasi yango nelanga tuka soki boye bomona bino bandunda ba pointe to lona kabiloko nyos to lona kapinza. OK, merci beaucoup maman. To sepeli mingi. Ba imboka boyoki ndenge mama aleli. Mama aleli makasi, mama lobi que kuluna, mama lobi que moya sala bien ezate, bana bazo sunga te, kaka bana wana bana na bango bakoki ya osala ko aider bango, mais moya oya ko sala sa bango ezate. Bazo kanga bango makambo donc makambo eza ebele boyoki mama alobi su abosani susu biloko mama bana na soki babandi ko bunda biloko ko vuza biloko ko kata to ko tsali kolota ko vuza net biso ngala uta ngamba kisenso soki bana ngambo bazo bunda bana ngambo bayebi ke ngala uta kisenso baya kupanza siko biloko nanga ya kisenso ale bana kisenso pendant ba mona ba panzi biloko mama ya kisenso ale bango ba panzi ya bana ya mbanzale biso to sala ka bango donc mama kuna na ngambo eza mbanzalemba awa nde kisenso de lo ekaboli biso ezalaka mai OK terrasse mte kaboli OK ndeko Messi ozwa bilili oyoki ndenge mama lobi kaka terrasse moko eza liboso wana ya munene yango mute kaboli mbanzalemba na kisenso donc maman a expliqué maman yemoko alobi donc bana bakonia te bazo bebisa motema pasko swa tant biloko yo ekomi pembeni ya koteka bakati babebisi mais tant to komona mikolo na ba diminuer ko bunda to yeka suko sa pour place biso ke net bo mibali basala kate mona so moi kimele kimuke oye kolona OK ba imboka taka kapa ba prière po bana wana baza bakununa te nzambe tanga pesa ki bana wana baza bakununa do nzambe ayoka ka prière to lela kana ba église nzambe asala pona bana wana babongwa po baza bana baza bakombo na bakununa eza kombo moko donc soki pe ya demo sondeni to yebite po bango moko pe babika na matembela ba mama bango pe bateka kango ba mama bango pe balona kango OK ba imboka boyoki ndenge mama lobi mama aleli ya kolela baza pe bana mama yebi ndenge ni ko bimisa pasi ya mwana ndenge ko bimisa mwana mama aleli abi apesa faute na bana te mais to tchaka na ba prière donc bozomona ndenge tozwi ba tosoli mingi pe na mama na mo to pusa na mama muke liboso ba imboka awa to pusa ne pa ya mama mbote mama mbote papa mama nga kombo na nga ndeko Simplicita mama ebongo nangi na yebaka kombo na yo mama kombo na nga Marie Morena boyoki mama Marie to pusani pembeni ya mama Marie Morena oui mama Marie Morena mama Marie eza chaîne na biso chaîne eza Top Africa News bazolanda yo en direct tolingi juste toyeba réalité sur terrain awa tozomona yo ozosala tondu ngoza munene ndeko Messi na mwendo ngo filma ki angot eza munene mama azosala be yemoko to kansaki peut-être maman à cause aime so accompagner na papa koki kosunga ye parce que maman na moni age poussé na muke fallait papa zala wana moko sunga mo nini mais maman azosala rara yemoko pona nini maman azosala yemoko maman expliquer biso nanu ndenge ni réalité ya terrain zalaka parce que toyoki pe ke yoka bakulu na le ba ya opanza awa bapanza ka betendu siko na ba te réaction na yo donc ezala expliquer biso na maman ezala ndenge nini ngai nazosala nga moko pona papa akufa bana o bakoko ya kosalisa ngai tala kaka yo moko zo yoka bakulu na wa moye te lobi kutu kaka
jeune fille moko awutine musala babotoli ye mbongo goda yaki nango na biloko ba Thomson na soso na ye na fufu babotoli yango siko moye bana baya kosunga biso ezate bino moko bozo yoka partout ekomi kaka kuluna loko toza awa biloko tozo lona soki bitumbe bandi awa nyonso nyati ba pikoli moye to sala ezate moye pe bana baya kosunga biso ezate yango to koma ko bunda kaka biso moko o sala ke mwana mama tikana ke sunga yo lelo okomi komela kutukuna te sango se ye boke bakuna na tere wana moye ezate bitumbe za kuna somo eza kuna siko moya bana moye basunga biso ezate yango tozo bunda ka biso moko yango na botalela biso nanu makambo yo papa po tozo souffrir tala moyi makasi boy ebonge bomba mabino moko bozo mona wa pipio ezate moye ko banda bino banda 6h ti de musto ngo ka 18h donc mama yo yaka awa 6h mama nanga to yaka 6h toyaka 6h penza 7h obiso seto komaki kala bobandi musala na 7h tena ba moyo siko koluka nini ocha mai soko oche mai te biloko nyonso ekauki oya 10h biloko nyonso koya kokuta nyonso ekauki mikolo pe bambula ezate yango nazomona tozobunda kaka na pasi na muke kaka yango todobi na bino ke bosunga pe biso nano mosusu luka boza biloko ya kosalela bapau bakongo tozo lukango mais tozo le bakoya kokosa bozela tozo ya bakoya na bango te le bakoya na makambo mususu biloko tozo salela bazo pesa biso te eza bakisi tosombaka omoni pasi toza nango yango wana sikoyo osoki oye na yo kaka bamususu koyoka botika mabele na biso moko tokosala awa le bokotika ngo pe bazosala na bango te yango na papa botela biso makambo oyo leta atela biso makambo oyo surtout bakulu na pena tozomela mai te minute kaka komona ka 17h le bamonaka lere bato bayaka bautaka misala bango baye poni basa desordre babanda kobotola bato biloko yango na papa tozoluka na muke bana pe misala te pasi toza nango yango wana papa bayimboka boyoki ndenge mama Marie alobi donc mama Marie aza plus kolela azolela plus bakonzi ya mboka bozwa solution Kisenso commune na biso ya Kisenso kuluna bandeko bozomona mama Leli mama Marie Leli alobi pe mbula place akobata ma ezate abi pe bakongo kaka kongo kosalela pe ezate emso mona pe la ba ya pe banyati biloko na bango botoli kutu kongo moni kongo zo salela ba botoli ngo bakoko bundela ngo bitumba bolo bate botala nanu makambo ya boye bayoko za kongo abata mama Marie bakeko bundela ngo kolona Congo olezonga Congo eke nzambe na ngai mo boss Johnson keto ozoyoka makambo biso to vivara awa na Kisenso mama Marie ayeko sala na ye bilanga na ye awa na Kisenso ekomi ke babotola su Congo na ye bakende nango kobundela bitumba esali motema pasi esali vraiment motema pasi bakonza mboka botala pe bandeko na biso koto yaki botala pe ba mama na biso ya Kisenso esali vraiment motema pasi ba oyo bakosunga bazali soki bakoki kosunga bosunga ba mama na biso ba mama Marie bango yoyo bayaka bozoyoka mama Marie uti mama yaka awa yoni 7h c'est comme déjà awa 7h mama Marie ayaka 7h pona kolongwa 18h mais ba jeune na biso ba jeune garçon ba jeune fille na biso misala leta bakendaka ba 10h mama Marie ayaka 7h mais emso mona mama raza na makongo na emoko kongo na bayo botule pa kuna ke obuna no kuna kongo ekei mais mama Marie azolesa biso matembele o biso toliaka na balemba oyo ba manzalema matembela ngoyo oba msuba benga kombo soki matempens yango yo elexa babule bele yango yo mais tozo négliger source ya provenance ya matempens bosunga soki ya kosunga ezali to sunga oba mama na biso botala age ya mama Marie mais mama Marie ayaka awa 6h pona 7h akomi abandi musala pona kolonga 18h esalinga motema pasi
et ça linga vraiment mutema pasi. Maman Marie, biso tozo tambola, tozo filmer réalité ndenge zalaka awa na Kisensu. Torokuta na Maman Marie. Baimboka tozana mabela Kisensu. Mais nazo mona ba yaya. Iko mona nani ndeko? Starboy. Nani? Starboy. Boyoki kombo Starboy. Et bongo yo ndeko? Na Arthur. Arthur. Tozana ndeko Starboy na Arthur. Siko toyoka yoka bino lelo boto mona yo oza mwana muke mais lobi vieux telemana. Vieux pesa o eza nango. Nga sala bongo. Mais kombo na yo zoloba mingi Starboy. Comment nganda kozalaka David. Comment no yanda koza David. Mais est-ce que yebsanga no Starboy na euti no ndenge ni? Ti Starboy da kuma ya biso. Ah. Donc yo kombo ya olati yango. Ya sinda benga bo sikwa babenga mpeka bongo. Donc yo za kombo na ye na o. Ya no sko asala ka nini aza nani? Asala ka verni. Ya na ye achaka verni comme ni Starboy. Yepele ka lobi azwa kombo ya Starboy. Oh bah yeah, tozana na ba yeah Kisensu ba jeune. Donc oh bazana no baleki mais balingi baloba. Besko réalité sko aweza ndeni. Bino do le kuluna ne bunama bino pe boyaka pe simba za bongo te. Mais yo za mwana nzambe. Ya solo. On est na grand frère nene. Oh, mais ngapela za frère. Ngapela frère. Oh. Mais ngana za sœur te biso to za ba frère. Non, attends ba kuluna na pe baza pe ba frère. Za bongo te. Artiste pas za frère. Za bongo te. Artiste pas za frère. Donc koza la frère le lingo lo batte ko simba machette. Donc le peso ba machette masimba rosala ngo. Na simba na mbebe sina bundati. Ah omoni na zuyo olobi oko simba mais oko sina bundati. O bundati. Mais ko simba na déjà reçoit déjà l'heure. Monsieur simba na samba kama wanadi. Usala maka mawana te. Ko simba ya fose be ko simba okata matiti zokata banjete. Boyoki ndenge ndeko alobi abi akoine pe ko simba mais azokata ne matiti. Siko liloba la bino siko pona ba jeune. Ezanini. Ba jeune faut atika bongo ba atadua babeta ba masasi na njoto faut akufa kuna fa ekome manga babundaka ngapana ngaba bakutanga kabanzana bakanga ba nyonso bakitiki sensu bakangi bakina bakani makasisi boyoki ndenge lobi donc akomitina niveau osilika akomitina niveau olobake baboma bango kaka mais bakoboma te toza na droit de l'homme soki babomi eza siko mabe mais bino boyebaka bango bino boyebi bango toyebi bango te biso mona kande babundaka toyebi bango te ngako pesanga ta bitumbo donc atelo nya mutumo boyebi te toyebi te toyebi ndeni biso mona ka kuna na ba shopi jo américain yo simba nenga pena tuna likamo moke ezake yosko zana yoza arabe te ngaza arabe te yoza nani congolais yoza congolais te yoza longa barabe ngalinga ngote na congolais siko yoza américain oh mais même si yoza américain good morning donc le papier en anglais te how are you Alphin asa américain boyoki asa américain mais ce qu'on dit nini ce qu'on est bien posa ndenge po bese ko za américain baimbo kabozoyo kanenge tozo solo na bandeko donc merci beaucoup merci Nabino boza vraiment intéressant merci olobaki ndeko nani Arthur na David voilà merci David merci baimbo ka tozo poussa na tosaka na mabele merci na sepele moment solo na bino nze soirée malamu merci vraiment to poussa na temps ndeko merci tozwa mama bote mama nga komona nga ndeko Simplicita nangaki plus premièrement d'abord oko se présenter parce que makambu tout euti koleka awa ngeti ocho swana batu oyoki siko nanga pena sola na yo emsu na bono mono zotala biso mingi ozana liloba premièrement d'abord chaîne eza Top Africa News on se présenter maman bata Top Africa News donc baye ba kombo ya maman kombo nani ngai mama Tete Kenge OK
Mama expliquer biso na mabele awa na mabele kisenso. Réalité za no nini. Donc na oyo tu oyo ki amsu moi liloba moko ya ko bakisa zali to yebisa biso nano. Liloba na ko bakisa baninga si balobi likambo kuluna balobi likambo ya ba makambo nyonso ya bamatembele ndenge tozalela awa mais sikoyo pona prince lisusu. Prince oyo banda babebisa biso na ba chinois ti lelo biso kala to banda ko dinda te to banda ko dinda te donc awa biso to kota wa depuis 1998 to kota awa ti lelo to koma kako dinda na ba ajo biso to komi nango koteka ngala kokana ngali su koteka te mais so na sali musala nanga oyo yango nazoko vivre mobile nanga kufa donc nazaka na mobile te mais na yebi ke oyo bilanga oyo esunga nga makasi nazo sombela mbana nga nazo somba lipapa nanga nazo lia na tongo na meliti na pokwa na lefufu kasi eloko ya mabeli susu penza prince bakoki ko ya ko bongsela biso prince te na bakonzi na biso mboka. Et si to tinda maloba ngai mama tete na ba chaîne ekozala ta 3 chaînes batala kaka malobonga na loba ba chaîne na ba konzi na biso est-ce que bakoyokela biso mawati ba ya ko bongsela biso prince pona ba terrasse oyo bakoyokela biso est-ce que kisenso tozali parmi ba commune ya katité hein vraiment eza pasi pona biso courant ndeng moko tozaki na courant lufu mais lufu ekoma nango. Mama, courant ya lufu papa mundele wana salela ki atiela biso courant ya lufu. Papa tangu ye moko azu apesa na SNEL. SNEL a bebisa biso courant. Lokola siko courant si ekedeki 6h. Ekoya le mso minuit, le mso 1h, 6h et 4 années. Siko totala atama kamamboka ngo ndenge nini. Mama tete, eloko ezo kamisa baimboka ezali que awa tozana na kisenso na commune na kisenso eza bongo no ngana ebi lufu eza pekuna na bakongo na Congo central mais ndenge nini courant ya lufu ekomi awa na kisenso eyaki na mupepe to na singa expliquer biso nanu baimboka bazo comprendre te mundele moko ayaka kotiela biso courant awa kaka pona likamba bakulu nango abongisela biso courant moko kitoko courant wana ekoki kokufa te. Donc 24 heures sur 24 heures mais lokole koma na bato ya biso bakolomboka lokole koma pa ina bango bakola mokili babebisa biso courant donc to koma lokola bizengi moko boy mais facture ce que zoya na lelo so na lakisi facture batindeli biso 33 000 200 courant ezanga ta sens na ke refuta 33 000 soki nazanga moko na kati ya lupango nazwa pena nasala musala o na musala ya pasi ya boye ale na suka sana nazo pesa pe 33 na courant ezo sala nga kuta te loko moko te na lambela kango te atati ya pamba na salela kango te télévision na tala kango lisusu te radio kutu donc moyen te il faut na ke luka kanani ba nini pona na charger téléphone. Bon sikoyo anake refuta bango 33 000 pona nini boyoki ndenge mama tete alobi siko mama tete eloko muse ayimboka moko be auti ko flashe ngai na moni kuna auti ko koma que courant wana ya lufu mundele wana komone monsieur lufu to ndenge nini e komi no ndeni pona bo pesa no kombo ya lufu wana moni lufu omoni tango lufu banako renier lufu la bana renier oui donc lufu neti bato bamana ko suma biloko na lufu aye ateki toko donc marchandise moko kitoko le ba ko yawa teki allez akei ko somba lisusu ya mwana bazwaka ka kombo wana batie ezalaki te mundele wana mundela ngo to yebi na biso kombo na yete kasi mama tete balobaka bongo parce que boss na biso na Londres place Azali Johnson Keto le vieux Mbembe Tottenham Boys vient na biso na mama Jemima maman na Jemima azola na biso à partir à Londres de bango tu ko komelanga balingaki bazwa précision bazwa précision popo nango namoni maman bibi la charmante pe auti akomaki pe ye pas komaki omoni yango na bangaki mo éclaircissement na esali siko bien parce que maman olobi nzela bakonza mboka babongisa nzela eza bongo non donc depuis basala bongo yango esala ke bo dinda kotoyo
terrasse nyonso babebisa te ya solo kunda baminde ezalaka ya minene balongola baterrasse nyonso babebisa tala libulu moko ezali awa banda kuna na prince libulu wana eya yango wana mai nyonso ya kisenso eyaka kaka kolekela biso na terrasse oyo yango wana ebomaka biso koto biso tozalaka boye te bilango ezalaka bilanga bato bazowuta epai na epai bazoya kosomba biloko awa ata kutu basombaka na mbongo te badefaka biso adefi akei nano ateki asilisi nsima nda ye kopesa mbongo me antuka bato me sikoyo tala ndenge tokoma donc pasi vraiment bakonzi bayokela biso mawa oza na raison mama tete koloba ke matembele oyo elesaka bato bon nazoyeba une fois mon boss Lucien ayaki koto asomi mwa mipiku na matembele abike na euti na kisenso na mama Karine Masiala nazoyeba komona bandeko matembele oyo soki otie na nzungu matembele oyo biso tosalaka mpo biso moko toliaka yango totiaka babiloko ya mabe te tosalelaka wana babiloko moko ya mabe te tomemi fime na biso ya bamanga banani matiti ya manga toye totie na se ale nazwi matembele na nga natie mponga moko nazolia yango matembele na nga soki obuki yango oke kolamba yango otia mbisi te kuna biso tozalaka lisusu te donc kaka doki peta ndengu wana nzambe kitoko ndengu wana matembelo doki bana na biso bazokola kana na matembele matete olobi ke matembele na bino botiaka ma engrais chimique pona ekola parce que engrais na ndenge botiaka na bongo lobi ezana normalité na nzoto mutu to ndenge ni bon en tout cas tondimi yango te pona nini mabele oyo pena to bandela penza kasi yango tozoloba te muke mabele ye donc vitamine esilaka yango nomonaka tozwaka bamatiti totiaka matiti nde totiaka ebele bon baengrais wana totiaka na biso ka muke mpona po soko otiki yango kaka boye omona ezotela ezotela yango wana totiaka yango ndambu muke prouvi ke ekoma mwindu aletango ekoma na wenzali bato mpe babandi kosomba yango mais soki eza ya kotela bongo moto akosomba yango akozala te namoni yango wana mama Rosette matezola lera ayaka kisenso azanga mwa mipiku na ye ya ndamu ya matembele te namoni secret mama Rosette eza donc namoni eza matembele oyo matembele eza eloko mosusu te kaka matembele papa donc namoni bandeko bayimboka tolandaki tozalaki na mama tete merci ndengo pesa biso temps to solola eza chaîne Top Africa News donc toza en direct na Top Africa News to sepeli makasi carrément je profite de saluer mon boss Johnson Keto le garant de la nation le vieux Mbembe le Tottenham Boys ngamona pesa e kombo le vieux Mbembe donc kombo wana ezo mata kaka seko mata bambote belé pe na ma boss Lucien mbote pa na yo mama Karine Masiala mbote pa na yo tomoni na sima caméra ndeko na biso ya makasi oazo kumba masuwa donc lokola ekoma mezo koma kaka te ekomaki déjà ils ndeko na biso Messi ndeko na biso Messi na pesi pe ndeko danu mbote donc bambote na bino ngwana na bosanité lipasa na nga Rosita bambote belé na mama botinga mingi Honorine babutila ya yo yango wana Élysée babutila donc bambote belé côté na bino Elodie Keto donc abonnez-vous massivement la chaîne Top Africa News donc là beaucoup s'abonner belé et que ça la peut que vous découvrir la réalité belé donc sur terrain ndenge toko laxabino ya belé autre laxabino ezara juste moi poussière donc eza belé na érosion maman érosion ça va koto non papa ebomanga ndako ekena na koma mofuteli boyoki yango mama lobi akomi mofuteli papa ndako ekenda ya 3 chambres na salon ekenda na borosion wana ekenda mama tokosola yango boyoki ndenge mama lobi érosion donc bon s'abonner massivement na séance mususu na séquence mususu toko filmer sko ya érosion bon mona ndenge nini érosion elia banda ku ndenge nini érosion sala ni donc condition zara moko bon s'abonner chaîne Zara moko Top Africa News. Oui, c'était votre humble serviteur Simplicita. Mon numéro c'est le plus 243 82 32 30 332.
plus 243 82 32 30 332. Ça, c'est mon numéro, c'est le numéro de Simplicita. Peut-être conseil, peut-être attirer moi le roman, lingo baksa ajouter non prochainement bossala boé. Conseil na bino et quoi ajouter un plus na l'émission na biso, soutien na bino, tout ça besoin soutien na bino. Ezalaki ya bino humble serviteur Simplicita. Ndenge toyaki to la sabino bilili. Il y a réalité à maman qui s'inso. Il y a ndenge basala koto ndenge ba vivra koto ne ba soulever ba sujet belé à propos kuluna. Tokuta na bino na séance mususu tokola sabino ndenge nini bandaku ekenda ndenge ndaku ya mama tete ekenda na érosion. Donc wana eza na séance mususu kaka na découvert ya Kisenso. Donc c'est un peu ça. Tokutani na Mikolo ezali koya. Ciao ciao.